tozala ndenge yo osalaki biso na plan original na yo pona ba vie na biso ezala balancer na mokili oyo totambola bilongi na sete kasi totambola mitu likolo po ete maloba na yo nde ezala forteresse na bomoi na biso maloba na yo egide biso maloba na yo efungola biso po ete totambola malamu na kombo na Yesu Kristo tika ete présence ya ba ange na yo bancampe autour esika oyo tozali kotinda pe na esprit ya mopepe tout oyo ekoya na nord na sud est ouest toasele yango parce que olobi ete omonaki Satan akitaki na mokili oyo lokola éclair pe olobi ete opesi biso le pouvoir pe l'autorité ya kodéclarer na makasi na biso te na nguya na biso te na kombo na biso te kasi na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na mwana na Yesu Kristo. Amen. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Tozali pe lisusu ko lancer message ete tosalaka ba activité na biso ezalaka mingi boye na ministère oyo ya New Concept tokendeke ba visite na ba prison kolanda ba prisonnier pe ba prisonnière oyo bakangami awa physiquement na Angleterre pe tokendeke ba visite na ba hôpital ko prier pour na ba maladie ba ka ebele ba problème ya santé na ba vie na bato pe to salaka pe ba visite na ba école awa na Angleterre ba autorité ba yeba biso pe ba consultaka biso pe to kendeke pe lisusu na armée britannique kalate to kozalaka na bango chaque fois que be veneme ezali koya bana na biso ba congolais bana na biso ba lingala ba koti pe na service britannique donc itozali kokende kuna po tozali affilié na ba église nyonso oyo ezali indépendante awa na Angleterre donc itozali pe na koleisa bato mingi oyo bazali na ba problème ya biloko ya kolia to salisaka bango pe ndenge tozali awa tozali lisusu na bato bazali na mboka na RDC Congo surtout na territoire na côté ya Lubumbashi tozali na église oyo ezali koleisa bana na Nzambe maloba na makasi maloba na solo oyo ezali kokangola bato kombo na évangéliste Francis Kombe Mutombo et notre maman Jolie Kombe bazali bongo adresse na bango na Kamalondo Centre Foyer ezali dans l'ancêtre de l'école Boni na Lubumbashi numéro ya contact ya téléphone na bango ezali otie 01 81 68 00080 081 68 00080 wana ezalaki ba message oyo tozalaki nango me kasi lelo tolobi lelo lisusu te mois de mars ezali mois oyo tocelebraka na tina na bamama na biso tozalaki semaine passée awa tolobaki likambo ya message tozali kolancer awa ezali mingi na 2019 oyo ezali année oyo ezali déclaré lokola année ya foi totangaki na Hébreu 11 chapitre verset 1 à 32 tomonaki ete na kati wana batangaki kombo na ba mama batangaki pe kombo na ba mibali mais soki olingi oluka rôle modèle na vie na yo etant que mama ndenge tolobi ezali pona ba mama botanga verset biblique wana malamu
bokomona na kati eza na 19 personnes. Na 19 personnes wana ya des mamans, il y a aussi des papas. Mais mingi tozali ko sala, tozali ko insister mingi na vie ya ba mama na biso. Po balobi na biso ete par la foi nde toko créer système ya kotambwisa misala na Nzambe pe na humilité nyonso. Na tina nango esengeli toya ko développer sagesse de Dieu. Po ete na sagesse na Nzambe et éliminer mitema na biso et éliminer compréhension oyo ezali kati na moto oyo afandi kati kuna. Tozali ko insister ke ndenge tozali ngai na mama awa mama Brigitte nazali komona ye azali image oyo azali nango ezali ko reflecter mingi ba papa to mama oyo aboti ye. Ba mususu tango bamonaka ye balobi azali ko reflecter lokola pauvre mama oyo abotaki ye na mokili awa. Ba mususu bazoloba a développé caractère. Il y a le fait papa. Azalaki un homme hospitalier. Azalaki un homme azalaki ko sali sabato. Omoni ki azana double personnalité wana na kati na libanda na ye. Mais na kati na ye il y a un esprit que Dieu avait mis. Na kati na ye l'esprit là ezali ko reflecter yendenge azali na libanda te parce que na libanda to komona une femme mais balobi Yesu Christ alobaki na makomi na Nzambe ete na présence ya Nzambe il y a ni femme ni homme mais biso to komona ye na mosuni bo image na ye physique yango wana azali pe na âme na ye azali pe na ba émotion na ye azali pe na sens ya bomoto na ye ezali kati na âme na ye. Yango nde tozoloba lelo to réveiller conscience ya esprit oyo evandi kati na ba mama na biso pe na âme ya batu bakozoka batu bazokaka ba blessure intérieure ba blessure ya vie oyo. Yango nde message na biso kozala lelo po ete na kati wana Ephésiens 1:7 1:17 peine à 18 et le biso très clair que enfin que le Seigneur de le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et na 18 ans le Bible et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints? Yango moni tina nanelo to bandaki semaine passée. Lelo to sali siko continuation ya message. Lelo balobi boyi. Une femme sage bâtit sa maison. Na Proverbe 1, na Proverbe 14, verset 1, le bélibiso boy. Balobi, une femme sage bâtit sa maison. Na moi de la femme na société na biso, société congolaise, parce que nous sommes des Congolais et Congolaises. Tozali ba africains. Peto eko vanda na monde oyo ezali ko reflecter monde moko global. Il y a toutes les races ici. Mais ce qui biso to célébrer oya biso ba mama te. Nani ya ko célébrer bango? Nani ya ko motiver bango? Nani ya ko encourager bango? Po ete mingi bakanisaka lokola nazali mwasi, nazali créature faible. Yes. Ndenge bokilezoloba. Mais Nzambe alobi na kati na mwasi, Nzambe azali na plan monene na kati ya moto moko na moko oyo tozali komona na ba mama. Toyoka awa na mokanda na Job chapitre 14 verset
1. Et le Bible, l'homme est né de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Ba trouble et belé, pona nini na mukili oyo. Balobi, la femme samaritaine, na Jean chapitre 4 verset 9, elobeli bisobe. Tolinginde, basi oyo bazali basi ya modèle oyo, ndenge touti koloba. Tolingi komona basi oyo bazali ya modèle. Tozali komona basi nde babotaka bato nyonso na mokili awa. Basi nde bazo reproduire création to ndenge tozoloba génération oyo bimi. Biso lobi tozalaki bana mikete. Mama na ngai yo pozalaki mwana mukete. Obotamaki pe na oyo yo mokolo. Mais lelo okomi une grande dame, okomi pe mama oboti pe tomoni pe bakoko baye. Omoni ke génération na biso tozalaki bana mike, tozalaki biso moko, mais na l'heure tokolaki tozalaki kondimate ke un jour tokokoma ndenge tokomi boy, mais lelo tokomi komona pe ke tokomi tomoni mwa mokolo musu na aki na ndako, namoni mwa bakoko yango baye bafandi wana. Nazo saluer Timothée Dede, the first lady, the first Dede in this land. It's you. I salute you in the name of Jesus Christ. Na tindeli yo mbote, na tindeli pe mama malungu, mbote mingi, na tindeli pe bino nyonso ba mbote bele. Please. Sikoyo, omoni awa, l'homme nde mutu na mokili, l'homme nde mwasi mutu abota kaye. Siko mibala ngo babota mana mokili baza ya lulenge nini. Ezala batu mususu mwasi akote ya te. Pona nini concept abo euti wapi. Otangi verset moko soki na Timothée balobeli yo mwasi akote ya te. Ale okamati otelemeli yango. Mais Bible zo lobela biso bien awake na Job na Ancien Testament. Ils nous disent que l'homme né de la femme. Omoni, balobi na biso isusu nini? Na Genèse chapitre 3 verset 15. Elobeli biso boye. Tango nzambe atiaki Adam na Eve na mokili oyo. Ler basumukaki. Tango nzambe aye ko questionner Adam na Eva. Adam alobi nini? Mwasi yo pesaki ngai, neye muta kreye nga ba problème, a poussé nga na lia mbuma wana. Mwasi pe batuni ye, mais ndenge nini alobi te, ngai te, a blâmer, alobi nyoka wana. Oyebi, na salaki analyse mususu balobi na ngai ye, balobi ete, mibali na basi eza na mibali musuba na lokuta. Balobi boye, ke ekozala na jardin de Dieu, mobali mutakende kolia mbuma wana liboso, lokola mwasi azalaki koloba te, lokola mwasi abimaki na mikuwa ya mobali ayebaki makambo ebele, aye kokosa nzambe te, mwasi oyo pesaki nga. Po eza na mibali musu baza na lokuta ya kosakana te. Yango tozalaka conscient na yango. Ndeni mutazo bimisa batu na mokili, puis nzambe alobi nini? Na nzela na mwasi nde akoya konyata moto na nyoka. Moto na nyoka wana ezalaki nini? Esengeli ke ba prophète baya babimi ba prophète na Bible tozalaki komona bazalaki mibali pe bazalaki basi. Te il a fallu Yesu Kristo aya na mokili akende abotamaki na mokili oyo batu ba monaki ye akendeki na ekulusu pe akufaki pe asopaki makila. 3 jours après asekwaki. Tango asekwe alobi na makila on asopaki. Délivrance ya mobali, délivrance ya mwasi, délivrance ya humanité, c'est à partir na Yesu Kristo. Bande kotozalaka très conscient ya makambo toko yoka na pokwa na lelo. Balobi te ba femme oyo bazalaki kolanda Yesu Kristo. Toyoka yango. Na Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Okomona yango. Basio balandaki Yesu Kristo. Tokoya kobimisa. Et puis na Juge chapitre 4 verset 4 à 5. Okomona te prophétesse Deborah azalaki mwasi azalaki mobali te.
toya kotanga lisusu na Nouveau Testament totanga ki verset oyo na semaine eleki tozongela yango lisusu na 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscilla, avec les églises qui est dans leur maison. Balobi omoni basi oyo lelo soki l'église ekomi ndenge ekomi lelo babatime bimi banini bimi batu babandaki concept wana c'est des femmes. Et comment dit la Bible là? Balobi vous salue beaucoup dans le Seigneur. Toyoki yango awa. Balobi ceux qui accompagnaient Jésus toyokao. Balobi ministère ya Yesu pena rôle pena responsabilité ya basi ezalaki wapi. Total dans Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ok, royaume yanzambe. Alors que église talobi royaume yanzambe na mokili oyo. Alobi boy. Royaume ezali pena protocole nango, pena système na yango. Ndenge ya koyeba yango malamu. Pe na ba principe na yango. Balobi na de awa balobi les 12 étaient avec lui et quelques femmes oyoki na ministère ya Yesu Kristo azalaki pe kotambola na basi. Soki siko mwasi aza na importance te, donc il y a un autre problème tokoya ko couvrir yango. Balobi boy. Balobi qui avait été guéri des esprits malins. Basi oyo Yesu azako tambola mongo, basi oyo bazako tambola na ba démon, bako tambola na milimo mabe. Yesu abimisaki milimo mabe à travers basi wana baye komona importance ya kozala na sena makolo na maître oyo azalaki Yesu Kristo. Oyo tozali kobenga elle baza kobenga ye elle est lion. Oyo azali nzambe azali kolona ba nzambe nyoso. El Shaddai, yenda zali Jéhovah, le prince de paix. Soko yena présence na Yesu kozala na kimia ya solo. Mais ezali na mibe konango zali koyamba Yesu na motema na yo, pe kobele la ye, pe ko renoncer le mal. Omoni tango renoncer le mal, vie na yo e kokoma une nouvelle vie, mais batu bako continuer komona yo na image ndenge to uti koloba bakomona ka mama Brigitte kasi yo mama Brigitte ataka musala nzambe tozo kamo asala ka ba décoration mama Brigitte wana ateyaka pe oui ateyaka asala ba décoration oui asala ka ba décoration ndenge azali wana azali une femme polyvalente na ba capacité oyo ezali kati na ye c'est spirituel azali na ba talent c'est spirituel. Azali pena ba potentialité c'est spirituel. Tango ya découvrir ango, omoni confidence na ye emati. Donc ndenge azali awa azomona teke mobali, nani te. C'est un géant. Azali géant parce qu'il a mis découvrir, a mis yebi. Yango na poko na lelo ya koyoka biso. Wa oka malobo to koloba. E kozala pe bien kolamwisa conscience na yondeko. Parce que balobi nzambe tozo sambela. N'anglais balobakabwe, he is not a respecter of a person. Nzambe wana soki olandi ba principe na ye, otiango en application, okomona résultat. Pe okobanda kotatola ye butu na moi. Na yango ezoloba teke parce que oyambi Yesu Kristo, vie na yo etengami te. Okozala na droit ya vie sociale, vie économique, pe vie spirituelle na yo. Okozala ndenge ozalaki te. Yango tango batu batielaki yo ba piège ke yo miyeba te. Nzambe ana lobi na butu na lelo yo oyoki mongongo na ye. Tatola ye ya ko révéler yo des choses cachées. Oyo yo oyebi te. Pona nini yo oye na mokili oyo? Oye na mokili oyo kosala nini? Oye na mokili oyo kola vagabond te. Oyaki na mokilo po obotalaka bana boite, oyaki na mokilo za na mission pe vision na yo. Est-ce que découvrir yango
yango tokomona ba mama mingi oya miyebi ayembaka banzembo na ye asalelaka nzambe eza ko prevenir kibo mwasi na yo te ndeko sengeli koyeba yango na pokwa na lelo balobi ete tango babimisi besprit ya mabe et puis ya ba maladie et puis Marie dite Magdala de laquelle étaient sortis 7 démons. Moi sur babimisa qui est 7 démons. Mais ayaki koyamba Yesu na kati ya motema na ye. Na trouvé le Bible Jeanne femme de Chuza intendant d'Hérode. Omoni ki bazaki basho baki na influence que avant dakana neti na Buckingham Palace ndenge zali wana okende kosala kuna mais o abandonna makamba kosala musala na nzambe te okosala pa ba konja mokili oyebi que il y a un Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé ici. Ce n'est pas muto yo kuta na mokili mutatinda ki awa. Ce n'est pas tata ou mama na yo mutatindi yo awa. Tango toyaka na mokili to desidaka te. Tango pe to tikaka mokili yo toyebaka te. C'est un mystère que Dieu, oh balobi, les choses secrètes appartiennent à ce Dieu-là. Amen. Balobi, Suzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Moni, bazaki na ba bien, ba trésor, bazaki ba tote, bazaki ba mpiaker te. Yango to lo na butu na lelo. Tozali ko réveiller conscience. Ya motomoko, ya mwasi moko. Atelema. Pour message peut-être soko zali motoza na bakanda ke mwasi akote ate. Eza problème na yo biso tozali kuna te biso to kozwa makomi na nzambe peto lobi loko lezali mwa ya ba femme esengeli ko célébrer ba mama na biso na ndenge na malamu. Amen. Amen. Tolingi komona ba femme ya boye na communauté na biso. Omoni ndenge tozoloba ndenge toti kolanse tolobi tolingi komona ba femme ya boye na kati ya communauté na biso totatola kombo na Yesu Kristo oyo babima na bosoto pe oyo bayambi Yesu na bosolo bayamba Yesu pe na bosolo pe gloire zonga bobele pana yemoko nzambe wana non pas tomona kaka batu oyo bazali kouta na RDC Congo bayira kabino mateya bongo bino batu bozali na bamboko ba komaka ba mateya bazo tomona ba télévision lokola ba chemin TV tokomona ba chaîne belé baza koloba bato balekaka na télévision tomona ka mibali bakoteya tomona ka pe basi bazoteya célébrons bango to ebana tina na ko célébrer na bango parce que bakouta en Afrique tango bakoya en Afrique balobelaka biso évangile selon l'Afrique oyo pe bayewa toteyaka bango évangile selon ndenge tovandi na ba monde moderne oyo tozali ngai na yo ndeko yango ekozala kitoko toboyi l'hypocrisie na communauté tolingi yango te nzambe akabolaka bato te société ekochange ndenge nini expérience ya vie na yo soki ozalaki na likambo ya mabe obomba yango na motema otambolaka yo moko olobela moto moko te je pense il est grand temps nayokaki ba témoignage mususu balobi basi mususu babimisa bana na ba cabinet na ba WC bana bakenda oloba na moto moko te mena pokwa na lelo zongera nzambe wana senga ye bolimisi ye azali oyo alimbisaka eza moto te ezali nyama te kasi ezali ye moko zongere pa na ye po ete ye asalaki yo nayebaki te nazalaki na ignorance Bible lobi te mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissance na nzela na connaissance ndenge touti koyoka awa okokoma mutu pe okomona ba charge wana yango ememaka ba maladie mingi omona mutu akomi na âge moko akomi kobela tension mutu akomi na âge moko akomi kobela ba maladie moko ata bake kosoigner nzoka nde aza na ba problème spirituel na kati na ye adresse yango malamu te yango il est grand temps na pokwa na lelo touti koloba awa lisusu boyi bomoi na biso
Peto tika yango na maboko na Yesu Kristo. Tobotamaki na mokili oyo na mokolo moko. Tokoli na mokili oyo ndenge tozali ko vivre. To se lancer na mokili oyo biso nyonso. Toye kokoma na maturité na vie oyo biso nyonso. Yo zali wapi? Ozali ka ndenge obotamaki? Ozali ko fonctionner ndenge ka kokolaki na passé? Est-ce que l'heure yo se lancer na nini? Na ba faire, o se lancer na nini? Omoni yo moko koyeba na motema na yo. Pelero komi na maturité. Qu'est-ce que tu peux raconter na génération mususu ba mama na ngai? Ba mama na biso. Bo balali pongi. Bo lamuka. Bo telema. Bo yeba te nzambe wana kabolaka moto moko te. Nzambe kuta zolinga bo soto wana batu bayoka pote okoma libre, okoma rajeuni, okoma mutu moko. Omoni lokola mama na ngai mama Marie Brigitte azana benga kaye ageless ladies mbula na ye moyo yeba yango te. On dirait moi bébé mokobwe, on dirait mutu moko oko comprendre yete ba musu batunaka mwana mukomsa atuni ma alobi na ngalobi dadi ngana biye alobi mama azana mbula boni ngabi kende ko tuna ye moko azotala ya lobi mais mama na on dirait moi jeune moko boye moi nini secret na ye prière. Yo moni, to fani na maman Brigitte, ça fait plus de 24 ans. Secret moko na ye bie pa na ye. Ezali nini? Prière. Alamuka 5 heures, prière. Elle jeune. Ngata on a bongo maki, obibisu mibali to kana mutu makasi. Mais elle priait. Ngai, ta on a komaki né de nouveau. Lokola naki na rien na mutu, naki na loko mokote na mutu. Qu'est-ce que je faisais? Naki kolanda God Channel, naki kotanga ka Bible mingi, naki soki mutao te na vani na ngai nyena zo yoka, mais ye kaka prier, ngana bi mama, mais yo pe prier rango na yo pe l'équipe belé. Arabi leave me alone. Nabi a leave you alone. Mais azo bateke tanga zo sala ba prier, ngana zaki kolanda ye. Parce que nazaki na mwasi oyo secret na ye. Arme secrète na ye, c'est la prière, une vie de prière. Yango moni lobi na mukanda philippien, moto asambelaka mingi, aparetaka lokola jeune, elle est renouvelée, butu na moi, parce que secret, vie de prière. Bongo yo vi na yo ezali nini, okomi na maturité, vi nini ozo tambisa. Yo lingi nini, olingi nini, bit na yo, awa na mukiri ezali nini, mama nanga. Plan ya nzambe na bomo ina yo ezali nini pe ezali kotambola ndenge nini yende asalaki yo awa na mokilo yo oye baka penza kokumisaka ye na ndenge nyonso. Jérémie 32 verset 27 irobeli biso boy balobi nzambe oyo tozali kokumisa azali ni ya mindele ni ya banani azali nzambe pona biso nyonso. Soko tangi na Jérémie alabi nzambe pona loposo nyonso. Kozala na esprit ya discrimination te. Ko fonctionner pe ko tambola na préjudice te. Yango ezali ko limiter biso makasi. Toye komona lisusu awa. Mwasi oyo na Bible oya Déborah et Balak. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de la Pi, dot, était juge en Israël. Moi, si Azalaki juge, Toyokiango. Et puis, elle siégeait sur les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Omonike, azalaki mwasi, mais azalaki pe juge. Tomoni pe na Anna, mama Anna. Alobiete, nzambe, azalaki na problème ya kobota. Alobiete nzambe, soko opesi ngai mwana mobali, nako dedie ye, na maboko, na nzambe. Ezali na mama moko na lingaka histoire ya papa wana mingi.
na kombo na Bishop Francis mama kutana kana ye mama na ya belaka cancer 4e niveau na 4e niveau ba docteur balobi te akozala na vie mulai te ye ayokaki ba docteur te akendeki kozwa mabolongo na ye alobeli aleleli nzambe obike nzambe azali oyo achangeaka ba circonstance ya vie ya moto soki okoyebi kofungola mongongo na yo nga nataka kofungola mongongo na ngai te mais grâce na cette grande dame qui est à côté de moi omoni ntango nazalaki na mama mwasi ya losambo je me posais tellement beaucoup de questions ngabi losambo yango eza nini nalukaka losambo ngabi losambo yango eza nini mais naye komona te na nzela na losambo toconnecte toconnecte spirituellement et puis manifestation physique yango ndeko na ngai Bishop wana mama fukami alobi nzambe koboma ngai te alobi nzambe soko pesinga mwana nayebi ke mwana oyo akoya kosalela yo tata wana te lelo azali kosalela nzambe mama na yo ba docteur balobaki te akoza na vie mulai te azali na bomo itelo aza na plus de 80 ya bambula elle est en vie bungo ndenge nini yo ozali kotambola pe ozali kotambola kana passé le passé eleki le passé toko changer yango lisusu te yango nde toye na pokwa na lelo koloba boye ba maladie mingi oyo eyaka na vie oyo mingi ezalaka ba pensée ba rancune interne yango ezali koruinaka bomoi na biso na ndenge ya kosakana te balobeli biso awa na makanisi ya moto ezali lié na nzoto ya moto makanisi ya moto mama ozali kokanisa nini okanisaka na passé ou okanisaka wapi balobi te makanisi ya moto ezali lié na nzoto na Proverbe 17 verset 22 balobi un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os bomoni un cœur joyeux tala ndenge ezali konga tala ndenge ezali un cœur joyeux yango ndeko mama ezali mois de la femme ezali mois to célébrer bino to motiver bino to lakisa bino oyo nyonso ezali caché na kati na makomi oyo moto akosa bino te tomoni awa eloko mosusu ezoboma bamama mingi vie ya division conjugale ezali malamu te tomoni na Marc chapitre 3 verset 25 entre mobali na mwasi surtout na poto ya confiance eza te mwasi aza na confiance na mobali te mobali aza na confiance na mwasi te mais boko vivre ndenge nini balobi lelo surtout mabalo ya lelo na poto balobi et si une maison se révolte contre elle-même cette maison ne peut subsister omoni problème de communication ezalité yango créé lokola détachement entre mari na mwasi mais tolobi te na moyo soki oza na ba problème ata ya ndenge nini yeba na kolimisa zongisa mabolongo na yo na liboso na nzambe liboso na moto te liboso na nzambe nzambe soki osambeli ye na secret ata 18 ans mais le lifuta na ye koya ekomona na liboso na bato mpe bato bakokamwa bakoloba te nzambe asali réellement na vie ya notre maman notre sœur notre jeune maman balobi lisusu awa mikumba na biso nyonso toya nango epai na Yesu Kristo na 1 Pierre chapitre 5 verset 7 encouragement je vais vous encourager omoni yango nde tolobi awa te mama Brigitte tokomi na suka tokolinga bongo o clôturer mayanga nyo ya siko ndenge tozali kosala papa Kombolo
na sepeli mingi na maloba oyo toyoki lelo na pokwa nazopesa mwa moke expérience na nga selon de femmes selon pokwa na lelo bato baolanda biso nga nazalaki musulmane nabotamaki na famille musulmane te mais nayi kozala na kati ya baparent babotaki nga mama azalaki musulmane mais nabotamaki na mama nazalaki mpe mwana moke nabota nakoli boye mbala moko te nakoli mbala moko te tozalaki mpe bana lelo tokomi bamama tobotamaka tozalaka na libuma bamama ti tobimi tokomi mokolo mais biso nyonso tozalaki na bana mpo toyei kokola mais na kibomwana nazalaki permatirin ya 5 mois lelo naye kokoma mama nazalaki bebe nazalaki kaka mwana moke te nazala ti lelo natikala mwana moke te papi katani lelo nakomi mama nakomi na bakoko tobotami naboti bana naboti mpe bana baboti nazopambola nzambe mpo nazalaki mwana moke na kati na libumu na mama na nga lelo nakomi mpe mama nakomi mpe na bakoko bana baboti mpo tozalaki biso bana mike tokomi mikolo mais nakosenga mingi biso na bamama mingi toza na balangage mpe na makambo mosusu tolobaka na bana ezalaka ya mabe en tout cas na pokwa na lelo biso nyonso bamama toye liboso na nzambe kosenga bana na biso bolimbisi tofingaka bana mabe tolobaka mabe likambo moko nazongeli yango susi ko toyi nango semaine prochaine tozongeli yango su na semaine oyo ya lelo oyo nyonso tozoloba yango ezosalama tozala mwa mpenza tosenga bana na biso nyonso bolimbisi na oyo biso toza kosala bana na biso mpo biso moko tozoboma bandako na biso yango na mpe ezokomela biso ntina bana selo na bana na biso oyo mingi toyaka na bango na mboka na bana na biso tobotami awa tokokompare bana wana te toza mingi na comparaison ya attitude ya biso bamama nzambe na poko na lelo alimbisa biso bamama alimbisa ngai mpe mama totambola ntango nyonso na bolingo ya biso moko na bana na biso mpo ntango lelo toza na bomoi te totika balegasi totika makambo malamu na bana na comportement na biso na bizaleli na biso mpo oyo toso tozosala yango la tokobuka yango na toboma bizaleli ya mabe totambola selon bamama oyo basalelaki nzambe selon bamama oyo bazalaki kolanda Yesu Kristo na se na makolo na ye en tout cas ngai na pokwa na lelo nazokoloba mingi na bamama biso mpe bamama tokomi na bizaleli oyo ezomema biso na ndaku oyo esepelisi bana te bamama bazokota bana mibali mosusu na ndako bamama mosusu bazoyeba pete kozwa place na bango ya kimama baza kotambola bamama mosusu maputa na bango ezala kofungwama bamama mosusu moyen bapesa bana éducation ya malamu te donc nzambe na poko na lelo mama moko azolanda nga en tout cas oyo ayebi ke aza na likambo wana en tout cas tozonga biso nyonso na makolo na nzambe kosenga bolimbisi epai ya bana mpo oyo biso tozolona oyo tokobuka tokomi na bana oyo toza na bango bana mosusu baza na barespect ya bamama te papa nayebi te soki nazokosa bana mosusu ça dépend bazotala ndenge mama azotambola yo eza ndenge wana eza lokola ozoloba bazotala ndenge mama azotambola eza lokola ozoloba te ezali lokola moni soso bakamati mutu bakati ye mutu bamama mosusu bakotambola lokola soso basi bakati mutu ale akomi headless chicken omoni tango yo komi headless chicken wana quel exemple yo kozala okozala role modèle ya ndenge nini balobi ete na place moko balobi ko provokaka bana te na Ephésiens 4 ezolobela biloko monde to provokaka bana te makambo yo zosala eza éducation liboso makambo yo sala malamu mwana azomona azoloba te yo sikoyo mama ozali exemplaire te
sikoyo yo kanisi mwana kozala exemple soki ake na classe kuna ekomi monde mosusu omoni makambo ozoloba eza mpenza ndenge wana yango wana omoni na temps oyo esengeli nde temps ya koreveille conscience de nos mamans base positionne malamu na société oyo bayeba ete bana bazali bana baza kotala bango tant que ba rôle modèle yango omoni criminalité oyo mingi ekoti na communauté na biso ezali mingi nini mama akamati responsabilité nyonso ya bana afandi nango papa bima na ye akenda ne kosala na ye viva siko tango bana batikali bazomona mama oyo aza ye moko soko oza na mibali bana mibali wana ye aza na ye moko aza esu na nini te bon na kosala oyo ya ngai mokili ndenge tobengaka omoni mais sikoyo place wana yango toloba te voie de réconciliation l'évangile tokopesa bato ezali mingi mpona koréconcilier bafamille tolingi ete bamama bolemba bana te bamama ezali pasi mais tomonaka mpe elengi omoni lokola Barack Obama aloba nini nakola ngai moko na koko na ngai na mama na ngai mais ake akomite président ya États-Unis akomaka boyete parce qu'il avait maman a payé qui prix eza na ba mama beza pe na bana mususu otali omoni mwana boy ozokana elengi ya mwana olobi mwana oyo mais omona ta musu mama mutakolisi ye ka mama moko mais omona mwana wana akepe akomi moto akomi siko kosalisa mama na ye na ndenge ya malamu boy wana baza bambano bazalaka aza na motema humilité kati na ye yango tolobi ete na saison oyo toye kobelela toye kosala appel toye célébrer nos mamans la vie de nos mamans et puis nakanisi ete vers semaine prochaine tokosala oyo balobi comment tokocélébrer vie ya bamama mpe na ba exemple ya bamama oyo bazali awa na UK oyo bazali influente kaka ndenge touti komona na Bible awa ke tomoni bamama bazalaki na Yesu bon bamama bazalaki na Londres awa bazalaki osala nini toko célébrer bino mingi next mardi eloko olobi na Londres ekomi mingi bamama mingi bakangami na mwa tokomi na oyo bamoziki tokomi oyo lisanga mpe yango mpe ebebisi mpe bamama ebele masanga wana ekomi masanga eza na mutu na makolo te baotambola mutu na se makolo likolo bayi mpesa kokende te eyaka baopesa bato éducation te baopesa bato maloba oyo ntango bato bazongi ete kaka bomeli bolie apres bobini oyo bosisi stress ngala baka stress nanga na sisa na osambela stress nanga so na mona eleki nakeluka misala oloko naza décoratrice nalambaka naza mpe na bilamba nanga nasali naza na modèle nanga ekoma bi ekoma Brigitte donc biloko nanga nakomi kosala catalogue nanga naza nango mpona micréer susu mpo naza na batala oyo nzambe apesanga nakoki komilala te komitika te ozomona mais stress oyo obokende obina bongo soko obini lobi fete esili ntango kozonga tokangama na nzambe donc toboma mi distraction yango ezomema biso toyeba kotambola mutu na se makolo likolo bamama na biso ya surtout ya ntango oyo tozoba mingi tozofanda kati na bamboka Europe ezoboma biso bamama surtout yango banzambe merci ngai naza mama oyo na mitelemi na milendi kati na Yesu Kristo nali kotelema mpe na baka moi ma maison ma famille nous servirons l'Éternel donc nana minga koloba te nazopambola nzambe mpo eza journée bamama tel que ozali mama kolemba te ndima place ozokende emema yo na éducation emema yo na likambo moko mpo comprendre oyo ozosala etikala legacy na yo ya bien bomema na éducation ya communauté bomema na éducation évangile ya royaume ya nzambe eza royaume ya mokili te tomema mokili to na église nde bible ezobalaolise te totambola oyo ozosala sala yango epesa gloire na nzambe totia nzambe na kati nazopambola bamama na biso ya big lady donc nema babengaki nga mpona koya kosala clôture toka kofungola mayangani mpona babig lady baacceptaki présence na nga ke baaccepte nga bino tomoni oza la servante de Dieu baaccepte nga mpona bango nzambe apambola bango
babi bakomi ko imaginer basa eloko moko créer eza eloko moko ya munene pe efungwama etikala ka ndenge wana te po c'est que ba comprendre que ba maman ba komo fungwama ba maman ba komo sala makomo belé ba komo kende ba classe ba komo kende ba cours pour to apprendre retard exact pour na ba maman to sala ki retard exact on so sala ki soko mona simba kite ko simba ndenge ozala mema ba maman et mema ezala na éducation ya communauté pe ya vie mobimba biso ne to ko vivre na donc ba maman ba koma autonome ba développer autonomisation autobengaka na anglais empowerment yango to ko sala yango na ministère oyo yango justement ezali église te ezali ministère ezali centre ya ko restaurer ba mama na biso ko empower ba mama na biso po ete ba fonctionner pe bazala ndenge nzambe wana salaki bango po ete lokumu ezonga bobele pa na nzambe je pense ozala ba mama no lingo pesa ba mbote po to lingi ko sukisa na zala ba mama mingi ya kopesa te na pokwa na zo pesa ka merci na ba futur mama bana nanga ba o bazo ko telema pour le moment moi nanga as avocate mimi mulowai aza na mboka Congo mwana wana aza mwana mukeme aza mama o azo sala impact pe aza mutu moko aza créatif na musala na ye makamna azo sala donc nazala mingi te po bana nyoso baza o bazali na Londres bana nanga nyoso baza actif bazo tanga bazo sala eloko moko mwana nga Renate mwana nga Blondie Aisha bana baze belé o bazana nazana bango me bana no nazolo bapo bana oyo bazo yoka ne nazo bisa mfu basala eloko moko po bango nde to komotala bango biso ba mama to sala eloko e ko sepesa nzambe to bomo na distraction ezo boma biso na mboko yo ozo tambola mutu na se makolo likolo po to tambola mutu likolo to tala oyo ezali to sala la royaume ya nzambe po to mona bolamu tala lelo to zate to tika ba legacy na bana to tika ba mama buzoba mama liputa maputa bafungwama mama munoko polele munoko solo awa makambo kotonga na miso ya bana azolo makambo zo sepesa nzambe te po azo doti déjà failli na ye nzamba pambola bango to komi baba mbala sima journal ba mama nzamba pambola next Tuesday dimanche prochain ma bujit bobenganga bosa babuki bobenganga kokutani baba. Amen. God bless you. Merci papa. Avec Maman Jetou Exosengolo et Mami Boodo. Droit d'entrée, 20 livres, food and drinks included. Address, Iqbal Banqueting Hall, 136 to 148, Victoria Road, Birmingham, B6 5HH. La sœur Nenette Wetu, live at Birmingham on Mother's Day. See you there. Congo Nabiso, Congo Nabetu, Congo Wetu, our Congo, Congo Yetu, notre Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous invitons tous à une journée pas comme les autres, une journée exceptionnelle qui réunit toute la communauté congolaise. La sœur Nenette Wetu, live à Birmingham, on Mother's Day, le samedi 30 mars 2019, de 18h à 23h. Mother's Day, un dîner, une journée exceptionnelle avec Maman Patti, Sœur Bébé, Brother Anderson, Sœur Gisèle Matkalola, Sœur Coco, Brother Julian Israel, avec Maman Jetou Exosengolo et Mami Boodo. Droit d'entrée, 20 livres, food and drinks included. Address, Iqbal Banqueting Hall, 136 to 148, Victoria Road, Birmingham, B6 5HH. La sœur Nenette Wetu, live à Birmingham on Mother's Day. See you there. Congo Nabiso, Congo Nabetu, Congo Wetu, our Congo, Congo Yetu, notre Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous invitons tous à une journée pas comme les autres, une journée exceptionnelle qui réunit toute la communauté congolaise. Lokola kombo
Yesu mon pepe eleki makasi